Alléluia. Tozonga ni zoba tozo konde koloba mokalana 1 Corinthiens 3:16 à 3:13. Kuna pa baloba biso ke misala ya moto nyonso ekomonana. Alors pour la misala moto nyonso emonana te ezaka to pour nzela ya malamu. Alléluia. Yangona Yesu azaki na posa ko la biso message à bénédiction te dès le premier temps. Alléluia. Pour yebete yemoko azali pamboli. Yemoko azali sous. Alors bien te oya la posa na komela mai aye pa na ngai. Na ko pesa ye mai pe mai na bomoy. Alléluia. Tama kuta ya mo Samaria, abisi mo Samaria le bien te soko yeba ki ozo senga yo mai. Yo no ngoza la posa ya ko senga nga mai. Yamba Yesu, simba Yesu na motema na yo. Kangama na Yesu, poete Yesu akopambola yo. Yesu akobatela yo. Yesu akobikisa yo. Avec œuvre de chacun et comme moni ça me qu'on l'a prouvé par le fait. Moto ziki sakabato. Bakoza moto mo bima batela moto ziki pa kele keti poussière etikali. Alléluia. Sika bete misala ekola kisama na moto. Alléluia. Tokela lombango na mokana na Apocalypse. Alléluia. Oh Jésus de gloire. Nzamba pambola bino bandeko na ngai bobo lingi maloba nzambe mingi. O bozala ngambo mosusu. Alléluia. Lokola ndeko na ngai Maria Vita. Mama la biso Clarisse. Nzamba pambola bino. Bolemisa biso pona ndengi interruption salamaki. Tokela mokanana, toza toujours sur les œuvres. Donc to bongo la mitema, thème nous avons ça fait 3 semaines, et ça que la repentance est la base de la vie chrétienne. Ko bongo la motema ezali moboku yaba Kristo. Alléluia. OK, Christ so bongo li motema te, asa la difficulté à vivre o ezalo boko na nzambe. Akozane biloko nyonso batu bazwaka. Nekolanga Rigobert Kambalala. Donc pour ça biloko ça différent. Faut la muto passer la nouvelle naissance. Moïse pour la mutu nyonso. Mu pepe za pour la mutu nyonso. Mais biloko ba doya otuna yo papa sala kindenge nini. Maman sala kindenge nini. Pour distinguer. Faut la muto za repenti dans le Seigneur. Yango mona ba Enoki ba koma ba kombo na bango na Bible. Ba femme Sulamite ba koma ba kombo na bango ba Eli ba distingaki. Pour ba tambola ki na Nzambe. Alléluia. Apocalypse chapitre 2 verset la biso 14. Vamos ler a Bíblia no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse 2 versículo 14. Amen. A Bíblia diz-nos: mas umas poucas coisas tenho contra ti. Alors Bible loko ngana zarango contre. Toda zo sibrana ngote na vina yo. Porque tens lá os que seguem a doutrina do Balão. Pois ela bateu mas na doutrina Balão, doutrina mabe. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços. Oyo azaigo la Balak ala karabana Israel mabe. Para que comecem os sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Zambe azoloba awe loko ngana zango contre yo. Poete ozolanda doctrine ya Balaam, doctrine ya mabe ya masumu ya mbindo. Moto pesi moteme pa na Nzambe. Et tamboli na ye kozala différent. Et lobel na ye kozala différent. Bato bazala te. Ezala sali voyage na Chine pa bayebi ete. Problème na yebete ngana bongola motema. Na pesa motema pa na Nzambe. Na la posa tele moto yebi ngana za la penanga. Ezala chinois o yebi ngana te. Na yebi ete ngana zo tambola na Nzambe. Alléluia. Yango za posa na Nzambe. Malabina za contre yo poete ozola na doctrine ya mabe, doctrine ya debauche ya ekobo, ba doctrine ya mbindo,
badoctrine ya viande sacrifiée aux idoles, badoctrine ya banyama, baspesi yango ya sacrifice, pour la nzamba bikeko, ali biloko na ngona contre yo. Ba image biloko na tangi, et comment l'esprit a songi. Alléluia. Amen. Non, ni à moto Jessica Fandi. Et comment l'esprit moko Yakoyina. Moto c'est de l'autre côté. Moto c'est de l'autre côté. Motema na yiniye. Mais dimanche, yo na kukuru l'église. O sali no bio l'église. Mozala posa bongisa motema na yo vers ndeko na yo. Bonzambe yo zo mona ete. Mais ndeko na yo zo mona ye. Alléluia. Amen. Moto ya bango ni motema. Nzambe ozala contre yo te. Po motema no pousser yo au sala bolamu. Alléluia. Motema no tindi ko na bolamu. Abina za contre yo pour na ba œuvre wana mabe. Continue na mama na 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu aborreço. Alobi ete eloko mosusu ezopesa ngai kanda wana nzambe azoloba. Nzambe azoba na église Efese, mais lelo nzambe azoba epai na biso. Eloko ezopesa ngai kanda doctrine oyo ya Nicolaïde efandi na église ya Pergame, doctrine ya mabe. Alors moi nzambe aza repenti avant vivre ma doctrine oya Nicolaïde. Pour esprit à repentance est venu katayo et va refléter seulement l'esprit de Dieu. Alléluia. Mais ça là oyo kuta baki na Nicolaïde nzamba mona kiango. Ah nzamba zo ba pakanu te. Azo un message na 4 églises. Apocalypse chapitre 2 verset 14. Abide même toi aussi, tu es déjà attaché. Moi, la zamba, quand elle est attachée à ma doctrine, à ma bête, ma doctrine démoniaque. Donne ton cœur à Jésus. Ozwa li tomba nango. Pesa motema na yo epai na nzambe. Alléluia. Yawala moni Yesu tangwa ye. Matthieu 14 17, Bible le bien été. Première chose, alors bien été. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La repentance est la clé à nyos. Teya na yo partout. La moussa na yo batu. Bondela na yo même en langue, combien de langues. Mais le problème, c'est le fondement. Alléluia. N'ébite fondement na yo bâtir en nini. Le fondement de la vie chrétienne, nous sommes obligés à connaître la repentance. Une sincère repentance. Pas repentance, mais une tromperie. Na comme ça que l'on a le sango. Na ta cravate, on va y avoir un ensemble. Na ta toujours super, on va y avoir un ensemble. Et ça bien. Mais la circoncision du cœur. Circoncision du cœur. Batu bazala peno bako sepela pour être yo obongo la motema même obali no zala ninga kolobela na ye. Alléluia. Serrangai Furio d'Argamo prophète Alain Diza tozo ki interruption mo na tango no kota ki papa nzama pambola yo papa tozo ko netem na biso. La repentance est la base de la vie chrétienne. L'église est sortie quelque part. L'église locale, bien sûr, dans Zolobela. Tous vivre le bon qu'on mettait comme l'acte des apôtres chapitre 2. Et ça manque. Il y a plusieurs gens qui sont dans l'église. On va passer dans une sincère conversion. Pour mon Dieu, bon, on va monter Manzamba Sopa Kabilo, quoi. Tony Saramakabo. Tanga bandika we na ye kogumba melayo ngwela nzambe zokita nzamba sala ka sharing te ozo servir masumu na sala nzambe biso na nzambe mama malembe kaka nzamba za nzamba malembe te
Nzamba nzamba tiko taki. O sengi pa bikisi yo. Bozo tia nzambe na retardement po anini. Promete, malembe kana otika na kaka. Dans malembe oyo risque okena lifelo na malembe wana. Pour lobby ezaya bisote. Si tu attends ma parole aujourd'hui, n'adresse pas ton cœur. Sokozo yo kanga lelo ko kanga motema na yote. Alléluia. La conversion. Toka na verset 16, mama to suksa na verset wana. Vamos ler no mesmo capítulo, Apocalipse 2, versículo 16. Arrepende-te. Bongola motema na yo. Pois quando não em breve virei a ti. Alobi soki te karate na koya epai na yo. Nana ko stopper so nzamba zo epai na ye. Nzamba ko epai na bandenge bele. Nzamba ko ya ndenge mope ya liwa. Nzamba ko zwa yo. Pak alabi la biso na kata nzete oyo. Ça fait 3 ans na yake za na fruité. Mais Yesu abi papa tikela nga nzete oyo. Pesa nga mbula moko. Pesa nga inane. Tant musu yo yebite. Nzamba yaki ya ko visiter yo. Nzamba ngo kata nzete. Ko kata nzete zo la sezi nzamba ngo zo pema na yo. Alléluia. Mais on a la réaction na yo la départ en janvier. On a la réaction pendant l'année. Yesu abi tika papa ko kata te. Ngai Yesu Masia. Na zo charge nango. So ga boti mbumate. Comme ça si ko nganza na ko so kata. Alléluia. Mais nzamba abi bongo la motema. Po ete ngai karate na zo yepa na yo. Continue à me sukili negenini. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Alléluia. Amen. Contre bango ngai na kozala na mopanga na morokola ngai. Nekola ngai Papi Chondumba, nekola ngai Marthe Irene. Na obie te Nzambe azala posta to pesa miteme pa na ye. Soko pesa pa na ye, oza motone sengo. Ogo vive loboko na Nzambe. La repentance est la base de la vie chrétienne. Quem tem ouvidos? Oya matoi ayoka pe moteme sana nini e bomba pe tio tiango na misala. Amen. Alléluia. Amen. La repentance est la base de la vie chrétienne. Amen. Ngaza na d'accord te mutozo luka mokili abela kuta mokili l'église. Non, église des pas oyo puissance ensemble vandi. Alléluia. Tant que la bon ça veut dire que ba être humain au sein de ngai o ba l'église atali bango bi o toi na lobiti. Coisa fortunaité. Fortunaité. O mwana mwana nzamba ko ba wela eta mutu na biso damu da kanjo na biso ye koto yo o ser na biso. C'est à l'avenir. Abakisi so c'est à Léona lobby. Oh c'est la tchacho. Je dis c'est la yamba kabite. Oh c'est la tchacho. Te. Donne ton cœur à Jésus. Alléluia. Pesa mutele pa nzambe. Bako welo bongo te. Eza ndemo benga ke puku mununi. Do za dévoler. Aza ndeke pa za puku. Te. Nzamba na posa bana nzambe. O balobi wiye pa na ye. Début de la Jean 1:12. Après ça, on va pouvoir obenga mabana na. Mais ndeko na ngai wana obenga mwana nzambe te. Lelo soko zumo kano na vie na yo. Mama wa rejoindre kaya tangui fuene. Okomi lobe mwana ya. Yesu akena ne kulus pona bata mabe. Yesu akena ne kulus pona bato ba boma. Afungwe maboka bi yake pa na ngai. So yo ye ngai na kuyamba yo. Ndeko na ngai ivisiona. Yesu azana zozela. Pesa moteme pa na Nzambe. Tokonde matea na biso lundi prochain. Ndeko na ngai Aldor Kabasu, Deborah, Briki, Nzambe mapambola yo. Toti kolobela o ezala repentance. Landa même indifféré aux verser nos totangi autour benesika oyo. Nzambe merci ya onabika wa mokonzi na tondo na commission kolo poza Nzambe nebete ba obatali la yo Nzambe batambola na yo basepela mokonzi moto nyonso alandi biso kolo tika asala changement na vie na ye tika etalonga na ngamba mabe akoma na ngamba malamu tika ete tozo de peuple Nzambe oza zone ya satana poto peuple royaume na yo Nzambe na bikama kumbama pe pambolama na kombo na Yesu amen. Ndeko na ngai Aimé Esdras Makela chaque 19h30 kozanga Nzamba pambola biso.